Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans l'émission Tous sur la Bible. Émission Tous sur la Bible, on a ekambami na servante Marie-Grâce. So koti oime vidéo na biso partager et ça la biso bien. Nde nalobaka so vidéo ede to ekoide ndeko mosusu. Nzambe apambola biso partout bozwami. Toza toujours na ba début année, tozo continuer comme na biso ba meilleure vie, meilleure vie, ba bonne année. Happy New Year, année oyo ezala année à bonheur, année à succès, année à réussite. Oyo epesamelaki on a 2024 te, osimba ngo na 2025 na kombo na Yesu. Nzambe apambola biso. Wana na ye na tosolola Bible, lelo tozosolola Bible, tozosolola servant de Dieu, femme Tamar. Pourquoi natie femme Tamar azo titre nanga, femme Tamar azo swana na ba légion. Nzambe apambola biso. Partagez vraiment vidéo. En tant que servant de Dieu, na ekoki koya ko kitike te koloba eloko moko te ya mabe mpona servant de Dieu, sa femme Tamar, à part koprier mpona ye. Mais eza na eloko moko epuse nga nasala émission mpe nakoka kopesa ye conseil. Okobengaki na telefone te pourquoi komelaki ye te. De fois si toyaka boye mpo ekeyede mpe biso toyo lobi mpela kozala élevé ekoyede mpe yo. Naotya nanu audio oyo epuse nga nasala mission oyo nayokaki pasi na kolanda audio wana. Tolandi audio biso nyonso to ensemble. Tolandi mobala sœur Tamar, femme Tamar, na ngai tolanda mpe lisusu papa Roland Dalo, apôtre Roland Dalo, ebongo na ozonga. Suivi les fausses accusations, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Devant les fausses accusations, quand on se justifie matière aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fausses accusations qui nous trouveront solution qu'au nom de l'agneau. Et en attendant cela, vous devez savoir qui vous êtes, que Dieu sait qui vous êtes, et vos proches aussi savent qui vous êtes. Le reste, laissez les gens causer. Amen. Encore. Quand vous n'avez jamais suivi les fausses accusations, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Devant les fausses accusations, quand on se justifie, on donne la matière aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fausses accusations qui nous trouveront solution qu'au nom de l'agneau. Et en attendant cela, vous devez savoir qui vous êtes, que Dieu sait qui vous êtes, et vos proches aussi savent qui vous êtes. Le reste, laissez les gens causer. Devant les fausses accusations, ce qu'on peut se défendre au pessi matière et pas battre mususu. Ma fausse accusation mususu to défendre ngo kaliboso na nzambe. Premièrement, na bandi maîtrise de soi. Servant de Dieu et bela ba serviteur, ba servante bazozanga maîtrise de soi. Ce problème est yo mona mutu ndenga zo tutupa na chair okanisi lobi nzambe
oyo eza mpe valongo to nini? Maîtrise de soi. Tamar, faut maîtrise de soi, self control. Donc problème yango te eleki yo ndenge nini, eleki yo ndenge nini, faut yeba kose contrôler. Kotika te problème econtrôle yo, yo luka ocontrôle problème. Ebele basala baerreur, ebele bakota na sa mabele, ebele baeshua, ebele babebisa badestine na bango likolo kaka ya kozanga maîtrise de soi, ya kozanga self control. She cannot control herself. Femme Tamar na video alobi aboyaki batia ye maboko te, wana oza na raison, wana oza na raison. Na monde oyo toza mutu nyonso tu te mpe akoki kotia yo maboko, me koboya yango fo boya yango na sagesse, koboya yango fo boya yango oleze mutu wana te oyo alingi atia yo maboko, oleze serviteur wana te oyo alingi atia yo maboko. Jeune prophète soki mpe arefizaka na ye alingi akufa te. Bible etalisi biso lisolo ya jeune prophète na faux prophète. Yango nobi na okondane mutu te na kati na koloba eloko te ya mabe. Po yo mpoza na nzambe na oyebi nini nzambe alobaki na yo. Oza na droit ya koboya, eza ndenge ya koboyela yango esala scandale te. Jeune prophète akufaki likolo ya soni, akufi likolo ya soni ya kobeir vieux prophète, aobeiraki nzambe te akufaki. Oui, mama Tamar, couple Kalema, mais ezaki na façon nini ya koboya yango. Nayeba jour mosusu tosalaki émission moko boye ya serviteur de Dieu moko boye, bato balobaka bima asalaki mpenza scandale, ezalaki bien te. Mais nayebaka journée wana na butu wana ndenge pasteur nanga alukaka nga. Merci papa, aluka biso lokwako muta nyongo azoluka, muta nyongo azoluka muta nyongo azokimela ba million, aluka biso la azunga na telefone abandi koloba lobi oza même na droit te, oza na droit te na yoka. Après avec l'état omoni ba murmure ezanga te, toza bato amimire ezanga te. Un jour nalali après mikolo eleki bane nalali na oka pende avo audible nzambe oloba nanga lobi omoni baserviteur nanga, omoni baserviteur nanga so omoni baerreur na bango, baerreur na bango kocomplaine te, kose plaindre te mpona bango, kose plaindre te, donc kocomplaine te, yo bondela kaka. Donc ça napesi yo omona mabe omona malamu yo bondela kaka, kocomplaine te, kose plaindre te. Depuis jour wana tokoya posala émission nde babiso basalaka nazwa monoko na kanga yango nabi nakoloba mabe ya Femme Tamar te, nakoloba mabe ya prophète Neema te, sika tenda te, nazoloba kaka par rapport sagesse ya koboyela likambo. Et eloko epousse nga maîtrise de soi, sortie médiatique ya mobali ya Femme Tamar. Papa ya bandi koloba eloko suscité bakoma na audio toyoki abandi koloba wana, so okoti reta bandela video yo audio koloba wana bezala babima ba prophète kabbalistique yolobi ba formation il y a des choses ata nzambe révélé yo ovandi kimia eyana makomba mosusu obundango te, tika nzambe abunda. Femme Tamar nano fingami te, nano bakoseli o makambo te. Jésus alobi nga moko nzeta mobesu basali nga boye ebongo bino akokauka bakosela bino makambo baofinga bino.
bakoma oyo bakoki koloba zala concentré na oyo nzambe azoloba na yo, zala concentré na mission oyo nzambe atindaki yo na mokili. Diable ayaka mpona koluka kobimisa biso na mission oyo nzambe atindaki biso na mokili. Yango nde eza plan ya diable. Ntango yo ozoswana ozosala badroit de réponse, ozopesa matière. Oyebi Jésus l'air Yesu alobi na ye abaki na ye alobaki le mot Jésus à Pierre pardon. Yoka Jésus Yesu même chose. Pierre koloba langue ebele peza makambo tina ba oh Jesus oh Lord. Pierre alobi na ye alobaki na ye Jésus talaki Pierre te. Azalaki na discernement atalaki Pierre te. Jacques bazalaki wana, Jean bazalaki wana, Thomas, Jacques bato bazalaki wana ebele. Bon kaka Jésus atelema lobi arrière de moi Satan. Esalaki Pierre ndenge nini? Esalaki Pierre ndenge nini? Mosusu bakendaki kotongama bakende loba eske moto yango te oyo Yesu abaki ya koteka ye eza Pierre. Comprends, merci Saint-Esprit. Ezalaki mpe ta mosusu bango na bango pourquoi abenga Satan tabenga kaka ye? Peut-être ye moto ateka Yesu te, ye nde Satan ngo te. Yango alobi kana to comprendre. Mais c'était pas Pierre Satan. Je comprenaki esprit oyo eza kati ya Pierre. Mama Tama comprendre esprit oyo ezaka derrière internet. Liba interno wana bayaka comprendre esprit kotalaka bango te o baye talaka esprit oyo eza derrière bango oyo enimaka bato mosusu. Nayeba jour mokolo alali wana eza ndoto te bapongi kaka moi. Jésus nzambe avant loba na Abraham alalisa epongi mpo asolola na ye eyaki lisolo nzambe asolola na nga nazolota nazomona. Donc wana eza ndoto te parce que akosamba eza bien place tokomprendaka oyo eza nango enveloppe eyebaka eke nango pamba yango elukaka kodistraire biso nzoto oyo. Nazolota na mpo na nga te me naolota mpenza keno naomona deux filles na koma yango deux filles garçon moko basi bandoka basi balekaka ebele mpe balimbisaka te. Deux filles garçon moko abaobima na cimetière na tombe mabele ezobima ezofungwama babimi na batombe nde tomonaka na clip ya Michael Jackson eza bachose réelle babimi bake basokoli babongami basi kitoko nomona nakomaka yango nakaye nakomaka barévélation bandoto bamessage boya mokolo atanga na likambo esalamaki likambo nzambe alobaki. Là namoni bongo balongwe ale baye baye kokota na kati ya église bavandi na kati ya église lokwa basali baprotocole bazalaki na porte bomona bango baopesi bango mpe place na kati ya église wana ngam nazalaki na service nazoprie nanda kosisi koteya nazoprie mpona bato na baluki mbala mona bino boza bademo boyo osala nini bobimi na cimetière na bandi otinda moto bakwei babandi kobaluka nayebisi baprotocole wana bocontinue prière nazoya nakebondela mpona bato mosusu tanke nazonga boye baza lisusu nde bandi kobala baprotocole botiki bango bokende ndenge nini wapi bango otokomprendre te nde balimwe biso lina bani parla nduki alingaka église nduki alingaka intercession nduki alingaka place adoration place nzambe ka alingaka ebele ya bato tomona internet bato babimaki na cimetière baekarne bakora bato ebele ya bato bazala ekarne moto osona na commentaire wana soki mpe r wana azokoma ngo aza na lie de tourment abimi
aye kotambola na mokili akozonga soki mpa uti cimetière soki mpa azaka na kati ya cimetière nde aza na tiktok na ye Facebook na ye Instagram na ye na YouTube na ye azokomante abi opafu na tuka ye o pasteur na ngai alobaka na tuka ye mpe ati na suka ti aperdre mpenza contrôle yango omoni ngai na ntango ya bacommentaire te ndeko moko abi tootio petit ya tootio bacommentaire ozorépondre te non nakomi na place nakomi te na some na boya deja bacommentaire le na okóma kuna systeme kaka ya kobloke lisusu mpo tokóma na yesu je veux comprendre ke non oyo eza pierre te eza esprit oyo elingi edistraire ye mama comprendre esprit oyo eza na nsima ya internet oyo la bible dit na ntango asuka to moto asala n'importe quoi mpo na mbongo kasi mbongo yango bafutaka bango le 22 fo bafuta bango fo matière ekota il faut bacréer soki eza te fo bafonde namona moto avandi alobi internet eza calme aosala émission abi internet eza calme bobomela biso moto akufa tozwa matière ewumela te après quelques semaines moto akufa moto mpe amilie emisise bo alie emisise bo esali su makelele bazwi matière sikoyo mpasi ka ezalaki moto yango alobaki bongo nzoko abiaki mutu na ye aye kolela plein life azolela me yo baki baboma mutu bozwa matière femme Tamar l'homme prudent voit le mal et se cache moi Joseph mama oza femme de prière bombama na kati ya prière nano ofingami lokwa bamama mami bameko te nani bofingami lokwa couple bameko te nani bofingami lokwa mama pauvre défaite Marie Misamu te pe à son âme nani bofingami lokwa mama olangi te akenda fingama kati sikoyo nani bofingami lokwa mama Shabani te nani bofingami lokwa mama lombongo te namona te place papa Christian ya kodéfendre maîtrise de soi mama bafaible baza bafaible baza nga alobaka ata bato nyonso abo osambela yo boya osambela nga na kosambela vedi relation na ngai ezalaka na mutu te na nzambe o paster wana asali likambo boye o mama paster wana asali likambo boye te ala makila oyesu kuta panzaka na eglize ana mai na makila ndeti nga donc mpona na okufa na okota na kati ya kunda wana na okenda ye te le na otelema liboso bajuge nga naloba te kende bande kosambela te bapasa basalaki boye mama bapasa basalaki boye te mais eza na bafaible eza na bafaible ndeko mwa abenga alobi na motu mpe na nde kolinga su femme tellement adecevoir nga na bisi ete nakoki koluka nini matière mosusu ekoti mama Tama femme Tama mama oui nakomprendre mpe te bato baza eleve wana batiaka mpe bato maboko te oka eglise nini bato baza eglise ya monene ngona sokaka likolo nakondane oyo te batiaka maboko te non so oboye boye ndeti nga nzambe aloba na nga mpe 3 personnes baserviteur de dieu baloba na nga donc motuna makosimba te à partir wana soki moto ainvite nga ata mosusu na séminaire na bango na biseke non motu na ngai nde nazokende boye kozala surpris te mpona kobeta mwa mouvement mobe na kimi parceke motu na nga naboyi na nga takosimba te donc motu na nga soki nake église moko boye namoni pasteur azoya na okima na nga na okima na nga parceke nayebi nga naloba na nga bongo nzambe aloba na nga bongo soki moto azala te
Maintenant, saler l'amour avec sagesse. Tant que na du son à qui toilette. Mais bah, je suis tout à l'heure à la retraite, moi, ma maman. Ensemble, nous surtout. Service, moi, salamaki, maman, moi, quoi, l'ingénieur qui la service, on a été. À Kenda toilette. Avant d'ati service ici, la zongi. Maman, dans ça, la service, à comprendre que non, maman, a limité. Biso pe oyo. Tellement to vanda, kato tala kapenza. Observe kama na ndenga muke to comprendre que maman oyo akimaki na ye mais avec sagesse. Donc eloko nyonso yeba kosala yango avec sagesse. Avec sagesse. Donc non sous papa dalo. Quand vous n'avez jamais suivi les fausses accusations, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Devant les fausses accusations, quand on se justifie, on donne la matière aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fausses accusations qui ne trouveront solution qu'au noces de l'agneau. Et en attendant cela, vous devez savoir qui vous êtes, que Dieu sait qui vous êtes, et vos proches aussi savent qui vous êtes. Le reste, laissez les gens causer. Tika bango baloba, laissez les gens causer. Les baoloba sisa, baolemba. Tango yo zoya na ba droit de réponse ozoya ba committee ba les gens Jésus tuni fou de Gadara comme on a parmi le fou de Gadara pour Bible bi fou de Gadara ma bi légion donc veut dire ba démon wana ba bi tozwi muto répondre tozwi muto sala rando nde mboka na bango muto sala rando muto apesa biso matière janvier tolia kitoko ale tokende olala topesa bango matière mais faible kuna bazo se faiblir dans l'église mutu mpe nalingaki ye mama mo abengi nalingaki mama makasi mama mosu abenga natiaki tembe nga moko nayoki mama Marie Grâce nayebisa ezwa bible etanga bondela eloko décourage eza te ezopesa mposa osambela te te boya balokuta olingi nde osambela te mpo nga mpe ane navandi na nga boye asali bozoba na ye asali ekobo na ye asali masumu na ye yanga te tokaboli yango te akateli nga mpe ndambu lokola gato te na contribue na nga mpe te na participe na nga na masumu yango te ale na boya osambela bozwaka décision yango ndenge nini bozwaka décision yango ndenge nini o paster nasali boye na boyi mpena kosambela mama paster boye natika osambela osala yango ndenge nini baseur bafrère bien aimé sona mo nde bato baokufa relation na nga na nzambe le 25 na fete na famille le 26 na ye ndako nabongami nakoti retraite si le premier nakota retraite nga moko mwana nga na ndako azalaki te nakanga ndako nakanga nyonso tu nakanga barido nakanga telefone meme bafone te si le premier nga moko naoluka nzambe soki na boyo osambela bisiko mpona nini soki bascandale ezosalama nga na kati ya retraite o paster maekamba asali oboye nga na kati ya retraite le nabimi nde naye naye na retard naye korécupere naye korécupere yango mama femme tamba liboso nalobaki te ya paster mike nalobi te naye korécupere na na droit kojuge bango te na na droit koloba mabe na bango te kaka ndenge fondation mwa moke bapesaka nga fondation nazwa paster wana asala mabe e paster nanga nango oza na droit te merci paster Paul Lonja merci et avec le temps naye kolala ekoka nzambe alobi nanga alobi kose plaindre te ata omoni mabe na bango ebele baodétruire bagénération na bango
bamalédiction ya baparole elandaka bana à cause ya otiaka mosala nzambe mosapi na liso me baoyeba te bazotia nzambe, baoyeba te baotia nzambe. Femme Tamara oke likolo makasi mama luka okita kosala tembe na eloko te na mutu te ata oleki na nzela vie prophète abiyaka kolia nzambe abi na ngai yaka kolia mala vie prophète kende nazoya okimi koma te yo vie prophète bino si bosila ngala omoni nga naza omoni étoile na nga olingi odétruire yango nzambe atika yo yango olingi ofina nga boye na boye obebisi mama obebisi papa kima na yo mpo ekomi guerre église yesu abenga ekoki soki yabose kumbango guerre église ya élévation eyaka na bakomba na sa émission moko élévation etiraka bavrais amis élévation etiraka bafaux amis élévation esisitaka bakombo na famille na yo na libanda na mutu mosusu ayebi yo te élévation babimi ebele na bacimetière me kodistraire bana nzambe jésus alobi nasokisaka toujours na eloko nalala naozwa vision après 7 jours ya jeune prière ya retraite ya okangama ya olela ya koluka nzambe nalobaka ya moko alobi go tell my people I'm coming back. Go tell them to be prepared because I'm coming back very soon. Asuki abi do not be afraid. Go. Kendo yebisa peuple na nga nazoya kobanga te. Yebisa bango base préparer. Diable ayebi ke no temps na ye komi nango moke aluka saa nini. Obi aninga saa nini. A distraire biso. Biso na biso mpe baserviteur de Dieu lobi na te na TikTok baserviteur de Dieu ebele donc eyaka baserviteur bamati bazalaki contre bino bamisu bakomi olobake non omoni élévation bali boye 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 na boye bakomi oloba oyo bakokaki koloba mama kita bomama na prière bomama na prière mama tika badroit de réponse oswana na bana nzambe te me oswana na balégion bango ntango bayaka vedire baye mpenza sikoyo yo fo ozala na maîtrise de soi oya korépondre mpo maloba no ekoki koshoke esali ke bato baboya yo baloba noke no faux servante mobali no faux serviteur me oza faux servante te oza faux serviteur te po diable alaka ayaka diable ayakala koshoke nayoka moto alobi bovanda wana boza mpona oshoke bino jour mosusu nasali video mona ye kodefendre tata mwasi na nga nde eyindaka na Facebook na TikTok na défendre ye avec le temps nakontaka nde ezokoti TikTok namimoni na page moko ya polémique ya ngamula asala video nde nakima page wana natala ta commentaire te natanga kutu te soki bafinga soki basasa soki basala nini nabima na page wana na bloke yango donc boboma boboma video wana bolia yango bosasa yango etalinga te nabima na page natanga ni commentaire ni balake oyo batiaka ni soki natanga ekuta eloko te leka na mimoni nafongoli ezaka elongi na nga nde nabandaki video
na bima na bloqué page nabengi ser na nga na bandi koseka yoka yebisanga page nini nakende otalaka bisia non mpo soki otanga oyo oyebisaka balobi boye donc ebebela bango kuna ebonga kuna na kotanga te na koloba te na kotala te nasasamaki mpenza nafingamaki mpenza fo ezala mpona baofinga bango so yo odefendre baofinga mpe yo ngasi nalobaki na simi nzela naleki amen oyo je natianga na ndenge mabe tatiangake non te niesi na ye kodefendre ye mais nayebi ke balégion osi babimi na cimetière bayeba bi te o parfo totuka ye to apea totuka ye mpenza toshoke ye natanga te natala mpe te nabengi kasi nanga toseki esili opesaka komba ya page yango ya bapolémie nake etalanga bi jamais mpo ke etanga bakommentaire esanga bakomi kutu boye balobi kutu boye na boya eza nango wana mpe amen donc ndenge naloba na sœur Tamar couple Kalema maîtrise de soi bakretien ebele toza nango te maîtrise de soi opesa matière te opesa matière kopesa matière te mama oza discernement discerner ton eza discernement mama discernement mama l'homme prudent amonaka mabe na mosika abombamaka kobombama na bombama nini na prière juste nalali nzambe omemanga na une grande serviteur nde tobengaka prophète namona filme ya misala na ye banda nzambe aloba nanga bongo akoma osala nga grâce mpe natikaka te nalobaka te akoma osala nga grâce ya olakisanga oyo namona filme nazonga nalamukaka mawa nalandaki esu te nabengi mosala nzambe moko namandi opartage ne nabine namoni boye me nabotangele na kombo notanga te notanga te un jour mpe nakutana na ye nayebaka mbote ya respect mpo aza ene me nokima nanga kaka nayoka mpasi mama Tamar senga nzambe apesa maîtrise de soi prière nanga yango nosenga discerne ntango tozali komona bato ba liboso te mona esprit oyo ezokombatre o liboso esprit pardon na nsima esprit oyo jésus amonaki kati ya pierre mona esprit wana nzambe apambola biso tozoya kosala boye tozorépondre toshoke peuple de dieu koya koloba na manière oyo nga namoni na tiktok te o papa asali yo mati ya mati nana okitisa moninga naloba te abeta mesa te torépondre te esi orépondaki tika baloba aza te bamatière soki bando obima kaka nzambe apambola yo atake intercesseur ya nation na prie mpona yo kaka donc partage video nayebi ke tiktok ezala monde afise na osalaka message ya moke na tiktok baserviteur oyo baservante oyo namonaki basilikaki eyaki na tiktok na osala video tolimbisa tosoutenir couple oyo na prière
banzembo no ebeniraka nga. Sija libala natiki nanu yaya tombwama nanu tomwama nanu Yesu tomwama s'il te plaît. Donc tozalaki olembo tie mpenza bando tombola Yesu likolo nakomi nabila mbuma bile nabuka mbuma losambo na nga baretraite eleki nga bagene eleki nga nabuka siko mbuma ya losambo na nga ya baretraite na nga obenir biso mama. Diable alingi alongolo na nzela na biso banzembo na yo eza bapriere na biso. Botika nabenga masiya ye bangala banyokoli ngai botika naluka yaya na ngai nana vo oyemba te nzambe apesanga yango te. Botika nabenga masiya ye alo lola alo lola. Nzembo wana ebambaka nga na priere ata nazalaki na ngai ya olemba soki natia yango. Si Jérémie 33 olobaki tobenga yo losambo lelo oyo yaya nabengi lola apres so toye nous venons. Yesu motema nanga sanduku ya makambo mama nzambe diable alinga adistraire yo alinga alongola présence ya nzambe. Mais non saka nde Jésus alobaki Pierre diable azo réclame yo église de Dieu please tobondela mpona couple alobi diable azo déclaré en réclame yo donc fromage ko donc akamolo mpe ade bakamolaka elamba mais n'intercéder mpona yo. Merci Saint-Esprit ambo ezosenga intercession mais yo moko ozonga mpe nsima oyaka te kopesa ya matière te. Bao balandi video ta mosusu bona suka na osukisa video na basukisi video wana. Nzambe apambola biso. Abonnez-vous massivement, partagez. Année oyo tozaka na Yesu boye totika ete kotika osambela te mpona bascandale te kotika te so okanisika okota na kati omoi cercle wana bakota yango 2 personnes te so okota yo moko donc vedila otelema liboso ya nzambe otelema yo moko kotika osambela te mama sambela baye bamultiplie bastratégie na bango botika osambela bobima na baeglise wana ya misala ya diable. Zala na maîtrise de soi oyo ya couple lema bazalaka nango ya mama lorlombo. Zala na maîtrise de soi oyo ya couple mbuma bazala nango ya toms. Zala na maîtrise de soi mama. Nzambe apambola biso tokutani mbala nsima. Bye bye.